bandeko nanga na kati na nkolo. Bandeko nga na ye lisusu devant bino. Cette fois-ci na ye bino message moko eza toujours yesengo. Bandeko matin nazotiaka ba message nazotiaka je me conforme na ndenge bana nzambe babengaka nga bapasi oyo baza komona yango wana esengaka ke nasala nazwa teme na maloba na bango po peut-être baninga mosusu mpe baza na pasi meme pasi me bayebi te bakosadresse pa ya nani mpe nini bakosala. Ndeko titre ya message oyo ezali naza kosala me neti nazosala te, nazozwa mbongo neti nazozwa mbongo te. Mosusu alobi ngai kutu nalukaka mosala ndenge nyonso nazwaka te. Tokokende na baninga ntango bakomona biso bazwi bango na mosala me so ekomi tour na nga me ngai bakozwa ngai te. Ndeko na bandeli baninga baza kolela balobi papa tozosala mbongo nazozwa 2000 par mois me nasuka nango ntango nakende na banke naza na moins 700 moins 800 soki bafutinga kaka bafacture ekobimela ngai ebele na comprendre te. Baninga na nga baza organize bazosala bamakambo me ngai pasta eloko te. Mosusu alobi pasta ngai problème ngai eza nini, naza na mokanda na ngai ya bien ya mboka oyo nakoluka mosala tokokende na bato ebele omona bazwi bango nyonso ngai te. Omona tokosala examen ngai moto na aide bato mosusu na examen wana omona ngai bazwi ngai te. Bandeko na ngai, je répète encore, la Bible dit dans Job 5:6, le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause spirituelle. Ce qui est visible vient de l'invisible. Ça, c'est dans le livre de Job 5, verset 6. Ndeko na ngai, soki ozomona oyo ozomona osalaka mosala ozosalela nka bato mosusu ozokobunda na ndenge ya kosakana te pei mpe bafoto ya bien mais soki ozwi pei wana nini ezalaka bafacture mosusu bando wuta soki wapi banini batelefone baedf biloko ya kosakana te jusqu'à ce que mbongo ekosila oke na banque tu te retrouves na banégative. Mosusu alobi me papa ngai vraiment nasala siko nini, ça fait 5 ans yango oyo nazoluka mosala bazozwa nga te mikanda nyonso naza ona permis me ngai te bakozwa bato mosusu me ngai bakozwa nga te. Ndeko na ngai avant oluka bato mosusu to famille to bato ya misala mabe omitala nanu bandeko na ngai soko za propre spirituellement po oyeba soko za propre spirituellement mon frère ma sœur nako conseiller yo au passer par la délivrance. Et toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction des péchés, il serait souhaitable de continuer à souffrir. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable de continuer à subir les conséquences.
ndeko nanga peut-être osala mabe na mokili. Soko za mwasi peut-être onyokola mobali na yo abengisa yo. Soko za mobali peut-être orandaka mwasi no mauvais service. Ou alors osala ba makama mabe belé. Osina mibali ya batu. Ba pesa yo mbongo kroya ba kobala yo kima. Soko za mobali peut-être olongolisa batu ba basi ya batu bazemi. O déflora peut-être 2-3 femmes. Osala ba mabe mingi na mokili. Yango ezolanda yo. Ta mosu pende kuna ngai osala no lisumu moko te. Ozo souffrir na ba péché oyo kometa te. Mais lokolo brisa na yo yango te eza kaka oza toujours victime na yango. Alors c'est pour cela ndeko na ngai moi en tant que pasteur soko zokuta na makambo oyo c'est le long na lobana yo oleka na délivrance. Yango na lobi toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénunciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas vraiment de vraies convictions de péché, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à subir les conséquences. Tangu yo yepa ya musala nzambe ndeko nanga ndena lobi na yo oyo délivrance eza yango wana et personne peut entrer dans le royaume des cieux sans passer par la repentance. Eza nzela moko eza obligatoire. Yo en tant que chrétien ozana ba péché de condamnation te. Le péché irrémissible n'existe plus banda Jésus-Christ atikaka mabele akendaka. Le péché irrémissible existera pour un chrétien. C'est-à-dire le péché de condamnation. Péché de condamnation pour un chrétien, le péché wana ezalakate existera pété. Donc, soki yo mwana nzambe biloko yozo mona yango osalaka ozozwa salaire me mbongo na yo emona nakate. Ndeko na mosusu alobi ngakutu ya salaka me ngai na lukaka musala bazozwa batu menga bazozwanga te. Bakosalisa biso test examen omona batu nyonso bazwi ekoma na tour na ngai rien. Alors nasala nini? Yango na ndeko yo moto zoyoka ngai luka délivrance nano bongo tala vinenge kozala. Otala soki eza batu mususu mais luka yo moko ozala propre spirituellement. Pose la propre spirituellement, faut passer ce qu'on a confession na repentance. Confession ngokoloba, tu dois impérativement avouer tes péchés devant Dieu et demander à Dieu de te pardonner. Par contre, la repentance, tu prendras la décision de ne plus commettre les péchés confessés. C'est vrai, tout ça va t'amukili. Mais ceux qui osent tenter, au quoi ils sont dans les soumons, il faut passer toujours par la confession, selon 1 Jean 1,9. Dieu a dit, si vous succombez à la tentation, il y a un chemin de retour vers moi. Et comment appelle-t-on ce chemin? C'est la confession des péchés selon 1 Jean, selon l'épître de 1 Jean 1,9. Ndeko, soki osali confession te, aucune repentance te, ndeko ezano pasi pour makambo oyo eza kotungisa yo esila. Parce que dans le bagi na bino que la Bible dit dans Job 5,6 que le malheur ne sort pas de la poussière. Tout malheur a une cause spirituelle. C'est-à-dire, ce qui est visible vient de l'invisible. Si vous voulez vivre que bambongo ezate. Mais bambongo na yo bacha yango wapi? Est-ce que bilake limabe nini bacha yo? Est-ce que libabe nini ozana yango? Est-ce que bacha yo na consécration te? Est-ce que kosaka mwasi ya batu azaka misala mabe oyebaka te azo créer ba problème oyo? Alors, pour ce qui ba problème oyo omoni na ngoma clair, il faut au kota na confession de péché, bongo na repentance. Alors, c'est pour cela, ndeko nanga nazo yebisa bino eloko nazo sala ngo je crois que na 1 heure moins.
mais naza toujours débordé na bapel. En même temps nazo ko accompagner bato yo bazana kati ya délivrance. Bande konanga obuzola nanga. Musala oyo na monde entier eza pas nete ki pasteur, musala on ezate. Peut-être mutu alobaka kaza le pasteur, mais ça ne ba mentir. Mais ce que vous savez, vous êtes pasteur, on zamba yebi, vous savez, vous savez, na ndenge koki. Ndeko, ya musala mwa pasi. Na ote côté ya envoûtement. Ba disciple ba sambeli mingi ponanga, mais faut ba bata oyo ka bataki ngana sui. Na minute on a osala boye, nazo ko accompagner bato bazoko ba siko bazana kati ya ba jeune de confession de péché, bazana kati ya délivrance. Mais ce n'est pas fini. L'homme il faut appeler enseignement. Vendredi, ba musu bazo kota. Nazo pema na bapel tendeko. Alors, ce qui yo beninga oye, po yo pe ba salon ndengwana, to peso ba critère oya eza la Bible. To kendi na yo d'abord na le péché sexuel. Ce qui to longwe na le péché sexuel parce que to sala de délivrance to sala rango na le péché intérieur. Sur que dans 1 Corinthiens 6, 18, Paul fait une distinction entre le péché extérieur et le péché intérieur. Le kola o e bomaka, le kola o e sala biso pasi, eza le péché intérieur. Biso ba péché extérieur tout ça on a deuxième partie parce que wana e nécessitera nango génité. Mais ba péché intérieur exigera gêne. Yangwana to se référera pe mingi na o Jésus Christ azo bana Matthieu 17 21 et les démons récalcitrants. Jésus Christ na 17 21 zoloba cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Donc tant on a la kisio ndengo ko ma libre yo ko vanda pa na yo na zoloba no ka salaka boy ngazo cholo ba prière salaka boy soki to longwe na lien sexuel. Qu'est-ce qu'on a occultisme? Tant que nous avons eu la place à Banganga, au Kendaka Kuna, ou éviter qu'il y ait la place moi à B, mais yo kei, or que na marque 3, 24, 25, bazol va bien que Satan ne peut pas chasser Satan. Mais yo zana biloko ma B, dans zoto biloko à Satan, yo zo kende siko yo et pas ya nganga. Or que nganga aza musali ya satana e nganga ko benga na maladie ya ko déplacer yango ka ko déplacer et ko ile aucun problème. Alors ndeko na ngai, les circonstances n'obéissent pas à celui qui plaît. Luka musali na Nzambe, Luka obima na captivité, ndengo zawana ozana prison satanique, ozana prison spirituelle, tango yo salaka bambongo no mona na raté. Oko sala tozo so pe salira malamu. Mais tango tanga mbongo zomona na te ka ko futa suka nango eko mema yo un jour na AVC. Parce que ezalaka malamu mingi so mutazu mbongo atangi albi ona chaka mona libenga. Tango msona ko tala bokilo kamwa di makuta. Mais ce que yo nion ce aussi là au contraire zo kota na découvert. Mususu o papa ga bandanga na ute ko kunda mama na kini na luka musala ndenge nyonso rien na sala boye papa na soka musala te mais na yebite na kini tango yo kenda kuna soko okenda ko sala kivanta tango musu yo kuna mona batu musu baza to pamba na yebi ndenge likaki te. C'est pour cela et loko ekoko aider yo ezaka confession et repentance et loko mususu ezate ezaka kandeko na ngai confession na repentance nde mutu ko sauver yo. Soki confession ezate, repentance ezate, ndeko nanga oko continuer na oko vivre na prison de la sorcellerie. Ozala toujours captif. Na yo mutu okende musala mbongo mona na te. Na yo mutu luka musala bazoka baninga bazoka yote. Mutu kuto azangi mukanda mutu mona ko sala bazuye, mais yo mutu zana mukanda penda yo moko na kati ya mboko yo banda ko luka rien. Mais parce qu'il y a un problème de konangai. Kolubate qu'il n'y a pas un problème, il y a un problème. Ma bezali et cause ale wuti pa na yo et cause ape wuta pa ba parents. Mais moi to préciser que za boizate ya mwana biso siko ta ma délivrance to sala ka nyonso
kobanda lien sexuel, occultisme, les liens héréditaires. Ndeko nangai tozana ba serviteur de Dieu mususu ya ba aventurier. Mateya na ye ezalaka en fonction ya kosepelisa bato. Ndeko nga napesa mateya ya kosepelisa bato te. Napesa mateya ndenge Bible lobi soki olingi te okei. Mais bato wana koya koloba na yo ba péché ba pare kozwa yo te. Ba malédiction ba pare kozwa yo te. Mais ndeko danga pourquoi na babota muso mona bakangi bato babota kate? O mona na nini mususu na famille mususu bato bala kate, ba famille mususu bato bazo bala. So moni musala nzambe mona zo bakembi loko ne zokate azo sala kwa sepelisa yo. Po biso to yebi ke mususu bakanga. Pourquoi Bible ezolo bake ba péché ya ba parents, nombre 14 18 et quoi affecter banatine ba 4e génération. Ça c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui parle. Satan ziongo kaka atiango na misala. Alors, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Azolo ba biso ke biso ndem tozana droit ya ko bebisa biloko wana. Mais Jésus ayaki a brisé biloko wana pona biso te. Biso a pesi biso pouvoir pour nous marcher likolo biloko wana. Mais pour nous marcher na biloko wana, il faut okende na confession de péché, o briser ba lien wana nyonso ndeko ma libre. Mais yo briser na yo ba lien wana te. Okenda église kaka ndingo moni mbatu bazo sambela yo bo bani kotinda moto. On reçoit Jésus-Christ par la confession et par la repentance. Yo ibina ngote. Okeka ba obanda naba mikumba no nyonso na bukongo obukuma osambela. Osambela ka 20 ans ochanjaka na yo te. Pourquoi? Parce que okenda église okuti batu kuna baza ko sambela yo bano sambela mbala moko yo bani kotinda moto. Donc bani ko péché les sous. Parce que aussi la yote. Ezandeko ba oyo nazolo ba awa wa ebele ba bina bapende basambela kate. C'est pour cela ndeko mikolo bo mona ndela prometaki bino makambo nzambe vraiment belé nako enseigner bino lisusu qu'est-ce que la prière, est-ce que l'adoration c'est une prière, est-ce que la louange c'est une prière pour na yebisa bino de remarquer adoration c'est la prière te, louange c'est la prière te, confession c'est la prière te, supplication c'est la prière te et a suivi les prières. Mais nako expliquer bino et ba verset biblique en appui pour boza la convaincu. Ils appellent à Batumususu, tant aux osambela à Jésus. Mais or que Bible le bénéfice, tu ressembles à Jésus-Christ, tu ressembles à Dieu au nom de Jésus-Christ. Yé assemble à Jésus, Jésus, prière nous a selon la volonté de Zambété. Au ressemble à nous qui rien. Au banotin de Rabamoto, couteau bado péché sous ma casse. Donc, ndeko nangai, pour na reçu ça, na lobi boy, bandeko nanga oyo. Bakendeke musala basala ka musala mais mbongo na maboko esimba makate mbongo emona na kate ndeko nanga na yebisi bino ke dans toute chose il y a un commencement il y a aussi une fin et kosila nango soki olingi soki oza na foi soki oyebi kosambela ndeko nanga oyo ekosila yo muto luka musala ozwaka te soki olingi esila ozwa musala okozwa. La décision de l'individu fait la loi. Yo soko lobi ke ngai na kosala yo soko lobi ke ngana komona pasteur Jacques Dinabanza so na moni na kubika oyo lobi kosala. Jésus-Christ alobi na femme wana ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ était précis hein? Alobi ce n'est pas la foi de Jésus-Christ, ce n'est pas sa foi qui a sauvé cette dame, mais la foi de cette femme là. Abi ta foi t'a sauvé. Ndenge ndeko yopozali zala na foi. Zala na foi oyebake quel que soit ndenge nini ndeko, quel que soit ndenge nini pluie ebetaka esilaka. Même eza makasi ndenge nini ndeko nangaya ebetaka esilaka. Dans toute chose, il y a toujours un commencement, il y a aussi une fin. Faut pas que tu te décourages. Qu'on décourage, on est à œuvre à Satan. Prends ta décision. Loba que ça suffit. Stop, ça suffit. Et tant que vous avez au balou de mise au pas nzambe. Au stade de notre prière, prier c'est demander. Au longo wana au côté siko na supplication.
Mais avant que biloko wana nyonso, il faut que vous la propre spirituellement. Pour que vous la propre spirituellement et sengi yonini confession et repentance. Parce que nzamba le bitango yo confesser ba péché na yo ako purifier yo pe. Et tango a purifier yo, oko se sentir que ce qu'on a commis purifier naza suna tachité na kena ba réconciliation na ngai parce que biso to sala ka délivrance to bandi na péché intérieur, surtout bandi na péché intérieur première partie, deuxième partie to kota na réconciliation. Ndeko na ngai na vie na yo so na ba réconciliation té, cela aussi peut bloquer tes affaires. Mais Satan a kolinga te yo osala ba réconciliation, Satan a linga ndengo na te. Satan a linga toujours osala un problème. C'est pour cela dans un serre moko auti ko bimalelo a sali ba réconciliation na ye abi papa ba réconciliation nyonso lazo sala sur 18 17 tout est positif. Moko na sali mi ba répondre ngai te. Na lobi est-ce que monite que ça signe ba victoire a sepeli. Ngabe monite que ça signe ba victoire batu wana bo se réconcilier na bango o libérer bango yo pour se libérer. Ba muso ba lo bana ok ah na bana benga ka sikoyo na bana benga ka sikoyo bo orgueil mutelata gibino. C'est pour cela, avant que je délivre quelqu'un, il faut enseigner les 7 étapes vers la délivrance. Les 7 étapes vers la délivrance, balobi 1, honnêteté, 2, humilité. Donc, ce qui au passé humilité sili. Yamona bomonaka, bato mususu baya, bazoloba, je suis serviteur de Dieu, mais tant que zolo ndamakamune azana orgueil, azakoloba beta batu, asala batu. Pourquoi? Parce que aleki na cette étape vers la délivrance te. Mutu so aleki na cette étape vers la délivrance. Ngaso na yoki ka azoloba, na yebike oyoyo alikaki na délivrance pe oyo a changé. Boko yoka déjà langage na ye est changé pe abandi komi kitisa a komi na esprit de douceur. L'esprit de douceur est parmi les 9 fruits de l'esprit. Merci bandeko nangai. Naza sûr que bolandinga na bokembi nyonso vraiment nzambe apambola bino na tiki bino au revoir na bosani eloko moko bandeko na ngai parce que naza na batu mususu bamona numéro na nga bien te abana ko luka ngo bani ko luka yango ti oh papa na moni pasi pour luka be numéro na yo tokotala tokosala ni non ngai na pesaka toujours ba numéro na nga à moins que na bosana numéro na nga ezaka 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Peut-être tam nazo koloba nazo ba 92 banso azo comprendre te mais biso to na RDC ou bien baninga ou na Belgique so ba ki 92 ba comprendre na bango mais bana muso to boti asolo bi 92 lemso ko comprendre te yango na zongeli 06 51 03 92 89. Merci bandeko. Vraiment natiki bino. Nzambe apambola bino. Lobby na banzi bozo special makamusu parce que naza déterminé à opesa bino makambo nzambe belé. Merci Nzambe apambola bino. Ba obalinganga ko bossa na te va ko la changa pe na prière. Merci beaucoup.